Mbote bandeko bayandaka Papa FTM na Congo Milolo oyo site na bino ya bana mboka. Bosabone na site oyoyo. Partager ba vidéo pour ezali gratuit. Eza ya bino mwana mboka molobe na bino Papa FTM ya Congo Milolo. Lelo tokolobelaka makambo mibale. Likambo liboso ezali libération ya ndeko Eliezer. En tout cas, mikolo nyonso tout oyokaki na banet bamususu ba libéré ye, bamususu ba libéré te, mais exactement confirmé total na ba réseaux sociaux ndeko Eliezer Ntambwe aza libanda. Et ça biso plaisir ya komona ye libanda a continuer kosala musala na ye na ndenge ya mesa kosala musala na ye. Mais Yengo Ikasanji a retiré plainte. Mais yende faut pas kanga ye. Yengo Ikasanji place neza na prison. Place neza na prison. Mukolo justice a bien rozonga na mboka wana bato bele place na bonga na prison. Et même pas libanda. Mais ndeko Eliezer aza libanda. To sepeli libération esali bien na makambo famille na ye uti kozwa lisusu mama accident oto yokaki esaki pasi courage ndeko Eliezer na famille na ye esali biso plaisir aza libanda. Deuxième sujet ezali makambo ya élection boyebi yango bien que avant le 25 juin il faut ba candidat nyonso tout ya élection présidentielle baya kotika ba kombo na bango ba ko s'enregistrer. En tout cas, machine ango ya voter o bazo benga machine à tricher ou à voler. Na ebite soki ba opposant na biso bazo kwa kana ba machine ango que machine ango se bongi nango et que le 23 décembre ba élection et aux akitoko ba gagner. En tout cas, ngai na pesi bango courage. Po na nga na kwa na ba élection na te. Mais on a monique et quoi arranger a monique ba machine ezali très fiable pour na ba élection a kene na ba élection na ye. Mais idée malamu ezali kaka transition sans Kabila yango de idée malamu ezaki yango wana ba biloko ba élection ezali yango sûreté 2006 ba kosa bino 2011 ba kosa bino 2018 obo kende sou ba okosa bino mais si ma po bozongeli biso wana siko pena to kobwakisa bino natiki bino lelo yo boza na bolingo na ba famille na bino bobatela ba famille na bino bosa boye na sito yoyo ya mwana mboka vraiment esengo ya mingi ndeko Eliezer libanda natiki bino courage. Tout le monde aime Balasima. Au revoir.